Mobile yo, Yahweh, mobile, mobile yo, Yahweh, mobile, mobile yo, Yahweh, mobile yo, oh Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile yo, oh Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile yo, oh Yahweh, mobile. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, ah Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, ah Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, ah Seigneur, il n'y a que mobile yo, Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile yo, oh Yahweh, mobile. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, ah Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, ah Seigneur. Il n'y a que mobile yo, Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile. Il n'y a que toi, Seigneur, 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 il n'y a que mobile yo, Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile yo, Yahweh, mobile. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Bobele yo zambe munene, zambe oyo sangisi biso lisusu na pokwa lelo, to tomboli yo, to kumisi yo, kwete ojali zambe munene. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Zambe na bomba, na journée oyo, na pokwa oyo papa. Merci Seigneur notre Dieu pour na kopé service culte oyo spécial ya pokwa lelo, prière spéciale pour na bana na biso, pour na rentrée scolaire ya bana na biso, to kumisi yo papa. Ezali Seigneur pokwa spécial, kwete tozali ko dédié bana na biso et pa ina yo na année scolaire oyo nzambe tata apati kete bana na biso bazala na contrôle na yo, munguna a contrôler bana na biso te, bandoki ba contrôler bana na biso te, et ba occultiste ba contrôler bana na biso te, to pesi yo bana oyo to dédié bango et pa ina yo, apa o fini ka bango na mabapu na yo nzambe tata, monde ya ténèbres et mona bango te, ezala kufa mosika na bango na kombo na Yesu, accident mosika na bango na kombo na Yesu, médiocrité mosika na bango na kombo na Yesu. Papa zwa contrôle
ya mayangani oyo ya pokwa lelo biso baparent tosangani na bana afin ke toyeba kobelela monene na yo papa zwa contrôle ya na nyonso du début jusqu'à la fin au nom de ezali ya yo te mosika na biso na pokwa lelo au nom puissant de Jésus-Christ obeleli totomboli kombo na Yesu na pokwa oyo kombo na Yesu et règne Seigneur notre Dieu du début jusqu'à la fin papa nyonso pona lokumu na yo na kombo na Yesu nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Tobetama boko pona Yesu, acclamons, acclamons bien-aimé dans le Seigneur. Tobelemi, libo son ensemble, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te rappeler que appel, oye ko répondre à appel ya mutute, oye ko répondre à appel ya nzambe, nzambe ne moto abengi biso, pete biso to pesa e bana na biso. Alléluia, pete et comment était bana na biso bakozala ba disciple na ye. Bien-aimé dans le Seigneur. Yango na pesi bino bote na kombo na Yesu ezali ndeko ya bino mote Philippe yende nazali kopesa bino mbote na pokwa lelo nazokamba yo na prière oyo ete tobondela mpona bana na biso mbote kuna na Afrique mbote na bandeko bayeke pour la première fois ntikete nzambe amona bino na pokwa lelo yango ndeko na ngai yango de biso tozalaka awa mercredi nyonso mpona kobondela mpona ntina ya bana yango ndende konanga lokola ezali rentrée scolaire ezala bapays mosusu oyo ke rentre nano ebandi te ndeko na ngai ntango ekoya ndeko na ngai ozwa priere oyo bosangana na ndako bobondela mpona bana na bino yango ndeko na ngai yango nde toye kobondela na pokwa lelo mpona kokaba bana na biso epai na nzambe mpona kosele année scolaire oyo na makila na Yesu po ete bana na biso monguna asimba bango te ndeko na nga yango nde biso en tant que baboti tokobondela epe bana oyo bozali mikolo bosi boyebi ndenge ya koprie toprie ensemble na baparent afin que année oyo boreusir na université boreusir na baécole secondaire boreusir na baécole primaire boreusir na maternelle bana biso tokodéclare excellence mpona bana na biso tokodéclare makambo malamu na pokwa lelo yango tout le mois ya septembre ekozalaka tokobanda kolobela mingi mpona ntina ya rentrée scolaire oyo bamercredi nyonso etikali yango nde bamercredi nyonso ezali kolanda ya mois ya septembre oyo tokobanda kolobela kaka mpona rentrée scolaire po ete to réussir spirituellement mpona bana na biso po ete makambo mingi oyo tomonaka epa bana ezali makambo oyo ezali kosalema na monde ya ténèbre yango nde tozomona mwana mosusu alamuki boye omone azolinga lisusu makambo ya klase te omona bana mosusu bakei boye o résultat rapport ezali malamu te yaya nyonso wana ezali misala ekouta na bafamille touta na bamboka oyo biso mpe toya ezala baekole bazali kokende na bacultiste yaya ezali priere teke po ete ntango tozosala yango na pokwa lelo esili te yaya ezali ke tokobondela ntango nyonso mpona ntina bana na biso yango nde tolobi ete bandeko nyonso bayaka tobondelaka mpona bana mikolo nyonso elia misato ndeko na ngai il faut investir temps na biso na prière ya kozala liboso na nzambe mpona bana na yo yango pour un petit rappel mpona bandeko bayaka toloba ete ndeko na ngai okoki kokota en conflit te na bana na yo po ete yo nde moboti maloba nyonso oyo kobimisa en bien oyo en mal ekolanda bana na yo ezali malamu te ke oloba maloba mabe mpona bana na yo contre bana na yo ndeko na nga esengeli oyeba ete soki nano osala yango te mpona soki ezali mbala liboso nano oyoki te fukama abondele epa na nzambe ke seigneur na retire maloba nyonso mabe mpona loba mpona bana na nga yango nyonso oyo koloba monde ya ténèbre ekosomba yango ete mama na ye moto aloba bongo papa na ye moto alobaki mwana oyo okosufri mwana oyo okobonga te bana oyo ndeko na nga totika maloba mabe contre bana yoka bamosusu bana boza bana mabe mpenza bana oyo boza bana mabe mpenza ntango ozoloba bongo monde ya ténèbre basepeli babeti maboko balobi mama na bango kaka ye moko moto alobi papa na bango moto alobi ete baza bana mabe yango ndeko na nga verset na biso oyo ezali que des références na biso yango de mutu nyonso okomango ezali na psaume 127 verset 3
elobi ke bana bazali héritage kouta epai na nzambe. Somme 127 verset 3 yango nde ezalaka passage ya référence mpo na biso ke bana bautaka epai na nzambe. Nous aurons des comptes à rendre epai na nzambe mpo na bana oyo. Yango ndeko na ngai il faut ogérer bana oyo malamu. En tant que mukristo c'est mukolo ya jugement nzambe akosambisa yo ke wapi bana oyo napesaki yo po ete bana bautaka epai na nzambe. Diable azalaka na bana ya kopesa te bautaka epai na nzambe. Mukolo bana akoyeba kosenga yo des comptes bien aimé dans le Seigneur. Yango ndenge tozomona na bamboka oyo ezali organisé osali mabe mpo na bana omoni ke l'État a la main mise sur les enfants. Osakani pe bayeba botoli oyo bana yango bakei kotia bango soki wapi soki na bacentre ni soki na bafoyer ni. Bien aimé dans le Seigneur, c'est en combien plus votre raison nzambe oyo apesa biso bana oyo. Il a aussi la main mise sur nos enfants. Nous devons bien gérer les enfants. Nous devons bien gérer bana oyo ete bakola malamu toyaka kobondela mpona bana po ete tomona avenir meilleur na bango. Yango nde moi résumé moke po ete oyeba nini toyaka kosala mercredi nyonso. Mais lelo tozali kobondela mpona rentrée scolaire ete bana bazongi na classe yaya soki tozoprépare spirituellement malamu te. Bien aimé dans le Seigneur, yango nde tozomona ke barésultat ezali malamu te mpona bana na biso. Bien aimé osalaka nyonso mpona bana na yo, mais sur le plan spirituel ozosala ekoka te. Yango nde tolamuka na prière yaya latakanda molimo mpona bana na yo ke osaka tongo. Pokwa bana ngai bokobonga, bana ngai bokokoma musika, bana ngai boza likolo boza na sete, bana ngai ozolobaloba kaka mpona bana na yo. Yango nde dekolanga okomona bana na yo po ete maloba nyonso ozoloba po ete yo oza le petit Dieu mpona mwana wana. Oyo soki olobi maloba ekolanda mwana, mais mwana soki alobi maloba mabe contre yo ekozwa yo te po ete ye aza moboti te. Mais yo soki olobi yango nde yaya koloba te ata oza na se ya kanda koloba te makambo mabe mpona bana na yo koloba te. Yango soki osolobango retire yango. Soki koyokanaka te na bana na yo luka ete ose réconcilier na bana po ete yo nde ozomemisa bango makambo mabe na kati na bomoi na bango ete vi na bango ekobonga te. Na tolobaki lisusu un point très important, biso mpe en tant que baboti tozalaka na bénédiction oyo ke nzambe apesa biso mpona nini apesa biso mosala ya procréation. Asala mutu moko kaka mwasi moko mbali moko, le reste apesa pouvoir wana epa mutu. Yango nde ozomona ke yo ozobota moninga azobota dekolanga yango bien aimé dans le Seigneur. Lokola apesa biso mosala oyo maloba nyonso okoloba ekosunga bana na yo dekolanga. Yango de otoza na pouvoir ya kobénir bana na biso. Jacob ye moko moto apambola bana na ye. Bible elobi te ke nzambe moto apambola 12 tribus wana, non. Ezala bana ya mwana ye Ephraim na Manase bana Joseph ye moko moto apambola yango. Soki ezali mbala ya liboso soki nano oyokama te oyo te banda kobénir bana na yo. Kobénir eli koloba ozoloba makambo malamu mpona bana na yo. Soki oza na baparent soki baza nano envie yaya ndeko na ngai atako ke azali ndoki atako azali nani aza na parole oyo ke en tant que parent soki alobi yango ya bénédiction tu y es béni. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant pourquoi lelo tozobakisa makambo moko lisusu ete tozali liboso na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, avant tobondela mpona bana na biso mais tokotanga maloba na Nzambe na pourquoi lelo tokotanga mukanda ya 1 roi chapitre 3 verset 9 na verset 10. 1 roi chapitre 3 verset 9 na 10. Bible le Biboye. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Awa Ezali demande au Salomon asalaki tango tata kufi ye akomi roi. Nzambe ayeke amimonisi epai na ye alobi ke senga nyonso oyo oza na kokosa
ya mwana oyo ayebaki kosenga mayele, asengaki mayele, sagesse, asengaki intelligence. Mais verset oyo ezali kosunga biso makasi, ezali verset 10 que cette demande de Salomon plus au Seigneur et sepelisaki Nzambe tango de demande oyo tokosala pe na pokwa lelo ezali ke Nzambe apesa bana na biso mayele, apesa bana na biso mayele, ezali demande par excellence po ete bana oyo bazala mayele ya kovanda na biso, ete boyokani ezala entre biso na bana, po ete bana oyo batanga bakelasi malamu, po ete bana oyo bien-aimé dans le Seigneur tokosenga kaka te kaka pona makambo ya kelasi, me na bonzambe pe bana oyo pe bayeba Nzambe, bakutana na Nzambe, bandimela Nzambe. Yango de mayele oyo tozali kosenga na bango, yango wana ke tozali kosenga mpona bango na pokwa lelo, ete Nzambe amimonisa kati na bana, Nzambe apesa bango mayele, Nzambe atelemisa betwale ya bana na biso ebriller ndeko na nga. Bana oyo tango mutu nyonso abotama na étoile ya bana na biso ebriller. Bana oyo yango toyaka kosenga pokwa nyonso e mercredi nyonso po ete bana oyo bazala na avenir meilleur, bazala bavivre na médiocrité te, bavivre na bamiete te. Bana oyo tomona bana na biso na misala minene, tomona bana na biso bakoma bavoka, bana na biso pe ofandi na télévision ozali kotala mwana na yo tamosusu na sport, ozali komona tamosusu na bamboka oyo toye ete bakoma pe baministre, bakoma pe badepute, mais en même temps bazala pe bachrétien. Yango de tina oyo toye kosenga na pokwa lelo Salomon asengaki mayele, mais Bible elobi ete demande wana esepelisaki Nzambe. Yango de banda kobondela ntango nyonso ke papa pesa bana na ngai mayele, papa telemisa bana na ngai, nazali kosenga le meilleur mpona bana na ngai, tozali kosenga l'excellence, bazala ba excellent, bazala ba star ndenge tozoyoka wana ete bana batombwama, mais bazala ba chrétien. Yango bien-aimé dans le Seigneur, yango de tolobaki la fois dernière pendant mukala ya Jacques chapitre 1 verset 5. Jacques chapitre 1 verset 5 elobi ke soki moko na bino azangi mayele asenga yango epai na Nzambe, Nzambe oyo apesa yango tokosengela bana na biso mayele ezala yo mukolo, ezali demande par excellence ke Nzambe pesa ngai pe mayele ndenge nini nakoki kovanda na bana na ngai, ndenge nini nakoki kobokola bana na ngai. Yango nde tokendeka kaka kosenga bamakambo oyo kutu eningisaka nango Nzambe te, makambo ya koningisa Nzambe yango ete Nzambe pesanga mayele ya kovanda na libala, Nzambe pesanga mayele ya kovanda na famille na nga, Nzambe pesanga mayele ya kovanda na société. Salomon alobi ke peuple oyo ezali ebele, mais sans intelligence, sans sagesse nakokamba bango ndenge nini. Nzambe ekamwisaki Nzambe, eza na biloko mosusu osengi eningisi Nzambe. Nzambe alobi na Salomon, ngai nakanisaki ke okosenga bozi, okosenga bozi na bomamba bayini na yo, mais osengi ngai mayele, yango apesa ye koleka. Yango de makambo oyo toye kosenga mpona bana na biso na pokwa lelo, tokobondela po ete betwale ya bana na biso ebriller, tokosenga intelligence na sagesse, tokosenga l'excellence, la félicité, tokosenga protection ya bana oyo na pokwa lelo, tokosenga avenir meilleur mpona bana na biso, tokosenga na pokwa lelo bapromese malamu ete Nzambe alobi ke ayebi baprojet, tokosenga baprojet kitoko mpona bana. Nzambe alobi ke ayebi baprojet wasala mpona biso, projet ya bonheur et accompagner bana na biso. Tanto komi wana bandeko na nga to bandi kobondela Nzambe na liboso tokozwa quelques minutes mpona koadore Nzambe oyo asangisi biso po ete tokutana ete tobondela mpona bana. Haleluya. Ndeko na nga kanga miso bana pe bokanga miso bisika ozali ebozwa position ya prière. Ndeko na nga prière oyo eye kokuta yo na ndako na yo, prière oyo pokwa nyonso biso tobengango la prière agressive du soir avant de se coucher en paix. Alléluia. Yango de pokwa nyonso biso tozalaka awa mpona kobondela, mais mercredi todedi yango mpona bana, mais lokola ke ezali rentrée scolaire
yango nde todédie tout le mois ya septembre oyo bamercredi nyonso ezali kaka rentrée scolaire yango tokobanda kobondela kosenga mayele kosaka tosaka na mo nyonso ya septembre kosele ane oyo na makila na yesu tobandi kokumisa nzambe abana kumisi yo na pokwa lelo. Merci Seigneur po ete toyoki maloba na yo, merci po ete tosangani elongo na bandeko nyonso baye kondima appel na ngai te me baye kondima appel na yo po ete yo nde olingi okota na mabota nyonso, olingi ete oatteindre bana nyonso papa yango kumama na yo sanjulama na yo elike ya basantu nzambe ya bomoi na nga nzambe oyo nazali kobelela na pokwa lelo papa tozokumisa ye na pokwa lelo. Élève le nom de Jésus tozobelela ye na ndako na yo, élevons Jésus dans nos maisons na ndako wana ozobokolela bana wana tombola kombo na Yesu. Alléluia. Ndako na yo ekoma na environnement spirituel yango élève le nom de Jésus, élève le nom de Jésus. Totomboli kombo na Yesu nakoyanga na pokwa lelo na culte ya pokwa lelo, culte ya bafamille, culte oyo tozali kosalango na kati ya ndako, culte ezali koloba ete toye korendre gloire epai na nzambe mpona bana na biso, toye kokumisa nzambe, toye kobelela nzambe na pokwa lelo mpona bana na biso. Alléluia. Yango papa tobeleli yo na pokwa lelo. Alléluia. Que ton règne vienne na pokwa lelo. Et que ton règne vienne. O règne katina ndako na biso. O règne katina prière oyo. Que ton règne vienne. Que ta volonté s'efface Seigneur. Volonté na yonkolo. Yango tozali kobelela yo. Pourquoi lelo? Est-ce que vous allez wana bien-aimé dans le Seigneur? Kwete obondela pona bana oya yo moko bondela kumisa nzambe tozali ko élever tozali ko sanctifier kombo na ye le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui vit éternellement. Nul n'est comme toi Seigneur, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit élevé. Alléluia. Kumisa yena pokwa lelo bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là ce soir? Alléluia. Alléluia. Que le nom de Jésus soit élevé de maintenant et à jamais. Ye oyo ayaki pona koya kokufa pona biso aye kokufa pona bana na yo ete bana na yo bakende kozika na moto te tokosuka kaka na priere kaka pona makambo ya mokili te me tokobondela mpe pona bana na biso ete bakende kozika na moto te bana na biso bayeba nzambe ozokumisa yo apa tokumisi yo na pokwa lelo tokumisi yo mosantu na lola nzambe na boma nzambe monene. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois tokobanda kodedie bana na biso epai na nzambe ete maloba na nzambe elobi ete bana na biso bakozala badisciple de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Tozali kodedie bana na biso epai na nzambe. Papa napesi yo bana na ngai nyonso, apa napesi yo bango, apa ozwa kontrole ya bango. Alléluia. Nzambe tata ezala na ndako ezala na kelasi. Alléluia. Papa nadedie bana na ngai epai na yo, tozali kodedie bana na biso epai na nzambe monene nzambe ya bomba apa ozwa kontrole ya corps, âme, esprit na bango, ozwa kontrole ya mayele na bango. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur tozokumisa nzambe ete tozalaki na bango na bandako 2 mois mobimba. Alléluia. Nzambe abateli yo bana. Alléluia. Tokumisa ete mpona nini bien-aimé dans le Seigneur aba tokumisi yo ete ozalaki na biso pendant 2 mois. Alléluia. Na bana oyo nzambe tata obateli biso obateli mpe bana. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé aussitôt dédié bana na biso epai na nzambe ete nzambe azwa contrôle na bango. Alléluia. Bien-aimé obandi kobondela mpona bana obandi kobondela bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que vous avez une position madame bana oya yomboko? Alléluia. Zoua kande ya molimo. Alléluia. To bana kobondela. Sois concentré bien-aimé dans le Seigneur. Ma ben na biso ezali ke ba prière mingi tozali na biso kaka superficielle likolo. Yango nde tozali ya liboso tozoboya na bana na biso ete diable asi baba na biso te yaya. Ezali makambo esala makasi sur le plan spirituel. Okomona ete ba ange ya nzambe mpe bakoya ke mama na bango aboyi na bana na ye. Alléluia. Tozoboya na bana na biso ete bakota bana contact na occultisme te na ba école. Alléluia. Au nom de Jésus. Et bakota en contact te na sorcellerie. Aya tokobanda kodéclare yango ntango nyonso ete ba ange ya nzambe tata ayoka yango ite ngai Philippe naboyi na bana na ngai
bana na ngai bakota na kindoki te, bana na ngai bakota na occultisme te, na boyi au nom de Jésus, au nom de Jésus. Diable oyoka ngai bana oyo bazali héritage kouta epai na nzambe, nzambe moto apesi ngai bana oyo nazongisi bango epai na nzambe. Oza na droit moko te ete ovanda outilize omanipule bana. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, tozoboya milimo nyonso ya manipulation, alléluia, bana bakei classe e omoni ete akomi kotambola na bana oyo wana ya bana mabe. Non, toboyi manipulation, naboyi manipulation au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bana ngai bazala manipulite na kombo na Yesu, bana ngai bazala manipulite, bana ngai bakota na contact na occultisme te, ezala na se ya pongi na bango au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Toboyi manipulation au nom de Jésus-Christ, toboyi manipulation au nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous allez voir la petite au bon de la napoko? Alléluia. Alléluia. Tozo ko invoquer Zambe. Alléluia. Na bana na biso. Ete Zambe ala moyini. Ya bayini ya bana na biso. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le lengue et comme Amina Mukanda, il y a Exode, chapitre 23, verset 22, et Tangubana Israël, et Babimina Katnabo, Zamba le dit que Ngaïzan, Nakoti Namanj, Nanga Liboso Nabino, Nakozala Moïni, Yabaïni Nabiso, au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, combat tous ceux qui combattent mes enfants. Na kombo na Yesu papa zala ennemi ya bana nanga ala motelemeli ya oyo nyonso azali kotelemela bana nanga akutana na yo na nzela na ye. Eske ozali wana po ete obondela mpo na bana na yo ya bondela na kanda au nom de Jésus. Apa bana nanga apa oyo nyonso akomeka ezala uti na famille ezala milimo mabe Seigneur akutana na yo tozali koinvoke elingi koloba tozobelela nza abeleli yo papa okota bitumba bana nanga ezala na se ya pongi ezala na vie courante ezala na kelasi ndenge babandi classe boy oyo nyonso ezali koya mpona kodétruire intelligence sagesse ya bana nanga papa bakutana na yo bana tosu tobombisa epai na yo. Alléluia, ndeko na ngai libondela tozobondela na poko. Alléluia, papa zala motelemeli ya batelemeli ya bana nanga. Alléluia, baoccultiste bazala na pouvoir moko te likolo ya bana nanga au nom puissant de Jésus. Alléluia, baoccultiste bazala na pouvoir moko te to bandi ko invoquer makila na Yesu et couvrir bana na biso makila na Yesu et protéger bana na biso au nom de Jésus. Tozali ko sceller pede en escolé to sceller en mode makila na Yesu au nom de Jésus. Belé la makila, il y a la puissance dans le sang, la puissance ezali katna makila. Alléluia, et sceller en escolé ya bana nanga ya yata mususu tikala ko bondela malamu te pona bana na yo tango zomona be ke résultat ezali malamu te. Alléluia, tozali ko sceller na sceller ane ya bana nanga na makila na Yesu na sceller yango na makila na Yesu na sceller yango na makila na Yesu. Alléluia, ane oyo zombe tata makila na yo protéger bana nanga makila na yo ezala couverture ya bana tozali ko sopa makila na nyonso oyo bana bakolia na ba classe na ba cantine na ba place oyo bakene kolia ezala na crèche oyo sopi makila na biloko nyonso ya kolia au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oyo nyonso bana bakolia ezambe tata ezala purifié sanctifié par le sang de Jésus. Makila na Yesu, makila na Yesu. Alléluia, makila na Yesu. Belela makila na kombo na Yesu. Belela makila na poko. Alléluia, makila ezala couverture ya bana ezala babiso bazali kokende nango na bakelasi ezala na mutuka na yo ozali komema bana mokolo nyonso na kelasi. Alléluia, ezala nzela kelasi tozali kocouvrir yango na makila na Yesu. Bakelasi baklase oyo bazali kokende toyebi te ntango mosusu basi bamvuta baklase wana. Alléluia, tocouvrir baklase ya bana na ngai na makila na Yesu au nom de Jésus. Alléluia, tozo invoke makila na Yesu na mayele ya bana na biso. Alléluia, nzambe na nyonso oyo bayebaki koaccumule ya mabe pendant 2 mois tozali ko efface yango na makila na Yesu, na makila na Yesu. Alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, il y a aussi la victoire dans le sang de Jésus. Alléluia, la victoire balonga kiponatina il y a makila kuna na likolo. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Apocalypse chapitre 12 verset 11, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tozali ko invoquer makila oyo na année scolaire na vie ya bana na biso tozali ko déclarer la victoire
la victoire, au nom puissant de Jésus, la victoire qui est dans le sang, alléluia, et accompagné par la Nabiso pendant cette année scolaire, allez, déclare la victoire, déclare le résultat malin, rapport malin, la réussite, toujours déclarer la réussite au nom de Jésus, la réussite, Nakombo la Esmasia, nous allons déclarer l'excellence au nom puissant de Jésus, excellence et accompagné, Banabiso Bazala, excellent, la classe, alléluia, Banabiso Bazala, médiocrité, mais aussi, Kanabananga, au nom de Jésus-Christ, alléluia, Milimo Nyoso, la cabane était, Banabazala distrait, il y a manque à concentration, aussi, Kanabananga, au nom de Jésus, alléluia, il y a manqué à concentration. Moi aussi, au nom de Jésus, il est dans le Seigneur, Banana, Bazali, toi, toujours beau de la pourquoi et toi, il y a Banana, et toi, la Banana, et ceux qui m'ont dit à ténèbres, et toi, il y a Banana, et réclamer, en pourquoi et toi, il y a Banana, et briller, et toi, il y a Banana, et briller, au nom de Jésus, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, culte spécial, alléluia, mercredi, rentrée scolaire pour la Pâque. Alléluia, est-ce que vous allez voir ou bien vous êtes distrait? Ne sois pas distrait, bien-aimé dans le Seigneur. Tout déclarer l'excellence, tout déclarer étoile Yabana, étoile Yabana, la vie soit briller, étoile Yabana, la vie soit briller, maquillage, soit purifier, yango, au nom de Jésus, que étoile Yabana, le monde est ténèbres, yango. Seigneur, on a sali bosona na pourquoi lelo, on a réclamé étoile ya banana et briller, bien-aimé dans le Seigneur. Malheureusement, autant il a pourquoi lelo, et le vie était Salomon a sengaki mayele, yangonde zamba sepela qui la demande et misonyo surtout ça demande et comment il peut namukanda ya Jacques chapitre 1 verset 5 que ceux qui m'ont coquat nabino azangi mayele, asengango epananza, to sengi mayele pour la banana biso. L'intelligence, la science, la connaissance, alléluia, papa, nangai bazala bazobate, nangai bazala mayele, ngai pe na sengi mayele pour la bana, Salomon asenga kiango, ngai pe na sengi pour la bana nanga, au nom de Jésus, senga mayele pour la bana, senga mayele pour la bana, au nom de Jésus-Christ, senga mayele pour la bana na yo de konanga, alléluia, papa, pesa ngo mayele, vaye baba mathématique malade, papa, bazala Seigneur notre Dieu, na capacité il y a qu'à s'adapter à la nouvelle technologie. Alléluia. Seigneur capable, capable à s'adapter à la nouvelle technologie. Au nom de Jésus, capable. Alléluia. Diplôme. Aucun de musique. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Maëlle, na combo la Jésus. Maëlle, bien-aimé dans le Seigneur. Yangonde Zaki. Yangonde Abisso. Pourquoi les lots qui est au sein à Maëlle pour la bana. Au sein à Maëlle, bien-aimé dans le Seigneur. Et puis tout à l'heure consacré bango était kaka na mayele ya makamba mukite baza pe mayele ya makamba za papa kutana na bana nayo na biso visiter bango bana oyo ba accompagner biso bana oyo pe baye bayo bana oyo pe balanda yo au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, bana balanda yo bana mimi pesa pona epana yo Seigneur, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, on dit qu'on a protection pour la balle. Aba ane oyo protection pour la balle nanga. Aba ane wanzela, eza na mituka, eza na makolo, eza la Seigneur, naba école de neige, eza naba vacances, naba ya vacances, eza la wapi protection na yo, eza la ndako place toujours beaucoup la bango. Protection ya bana, au nom de Jésus. Protection ya bana, papa protéger bango. Papa bouclier ya foi protéger bango contre tous les traits enflammés ya moyenne. Kindo ya famille et mon abana na bisote, papa bomba bango, la démon ba mon abana na bisote, satana a mon abana na bisote, to bombi si bango et pas inayo. Au nom puissant de Jésus. Et nous mettons bandit pour déclarer l'avenir meilleur pour nos enfants. Papa toujours déclarer l'avenir meilleur. Alléluia, avenir ya bana na bisote et la rose. Alléluia, avenir ya bana na bisote et la excellent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bana oyo bakende ko kombola na balabala te. Bana oyo bakende ko sala misala ya médiocrité te. Alléluia. Mungu na a dévié bana oyo te. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, faute de temps, tout ce qui wana. Ba prime sous oyo ke to bondelité na pourquoi. Yaka sous mercredi prochain
toko banda ko continuer tous les mercredis ya mois ya septembre oyo ezali consacré rentrée scolaire ya bana dans le Seigneur to bali kotika butu na biso na maboko na Nzambe elongo na bana na biso papa butu oyo na maboko na yo Nzambe batela biso batela pe bana yo te moto loba ete moko te akoya ko troubler pongi na bino papa moko te a troubler pongi na biso kimia na yo Nzambe et accompagner biso na bana au nom puissant de Jésus butu oyo ezala butu malam pas de contact na monde ya ténèbres alléluia Nzambe tata yo moko de oyo sur la na bana o visiter bana biso biso moko ngai moko mutu nazo pesa nzela ete o visiter bana nanga papa visiter bana nanga papa zo contrôle ya bana nanga alléluia bazala na contact te na monde ya ténèbres papa nyonso oyo basi bakimilaki ya mabe au nom de Jésus to effacer yango na makila na Yesu entendement na bango alléluia ba penser nyonso ya mabe oyo nyonso kati na bana omemi yango na obéissance ya Christ ba semence nyonso mabe kati na bana abana pikoli yango alléluia butu oyo ezala butu ya kimia au nom puissant de Jésus mimonisa Seigneur mimonisa merci papa on a grâce encore de biso to ya liboso na yo elongo na peuple na yo nyonso bandimi koya ko répondre ba répondre na mutute mais ba ko répondre pas na yo alléluia grâce et accompagner pe biso ba parents alléluia pesa biso pe maele ya ko boko la bana oyo Nzambe ya ko boko la bango au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus que le Seigneur Dieu tout puissant vous bénisse et vous garde les enfants aena biso ba parents Nzambe obatela bana oyo bazanga biso te biso pe tozanga bango te liwa mosika na biso na kombo na Yesu Masia alléluia que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde cette année la grâce en abondance grâce et accompagné bino na déclaré en tant que serviteur de Dieu bana et grâce à Nzambe ezali kono na bino ane oyo na kombo na Yesu Masia. Que le Seigneur tourne les regards vers vous, les enfants. Alléluia. Et qu'il vous donne la paix. Bozalabana, kimia, bozalabana. Bozala excellent. Au nom puissant de Jésus. Bokende musika na kombo na Yesu. Grâce à Nzambe accompagné bino. Aide fou amela bino. Alléluia. Bokende musika na ba étude na bino. Instruction et paix amela bino. Pe boye ban Nzambe au nom puissant de Jésus. Alléluia. Zamba kutana na bino. Qui m'a entendu, vous avez la santé, madame, millions de kufa, ya maladie, au nom de Jésus, na bengani, bino musika, na banana biso, papa telema, zala moini, ya baini, ya banana biso, zala mo telemeli, ya ba telemeli, ya banana biso, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimé, dans le Seigneur, au Kominasuka. Oh, komina suka beta maboko pona Yesu acclamons. Abana to beta maboko pona Yesu, beta maboko pona Yesu. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lokola kit et siliboye kozalana no presete ya kokende ya yokana no ba communiquer na biso yango nde esengeli toyeba nini ezali koleka na chaîne na biso. Bien-aimés dans le Seigneur, yambo soki ke nano osabone te de konanga s'abonner na yo et pour soutenir l'œuvre de Dieu, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, ezali très important au s'abonner, mais ceux qui peuvent éviter de ne s'abonnaka tout n'a pas de consuso ezali poete et banda continue la notification tango nyonso tozali en ligne na tango nyonso ezali programme moko oko banda kozwa yango en temps réel yango ndeko na ngai bo s'abonner bo partager pe na bande consuso pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et puis, bon, ça là-bas, commentaire, nabino, ce qui peut vous aller dans ma question, vous poser ma question, nabino, dès qu'on a beau liker, le col qui est au bandit, qui tu veux, si qu'on se qui n'a no like, quitter, liker, payer sous pour soutenir mon sala, dès qu'on a yango ndenge komoni lelo ndenge tozali awa mu kolonyo samisa tozalaka awa pona ko bondela pona bana dangonde kozanga te tous les mercredis nangonga ya 21h heure ya Bruxelles heure ya Paris yango ndeko na ngai e kozanga te tous les mercredis ndeko na ngai yango wana bomoni ete
Bomoni etelelo ezala qui mercredi spécial pour la rentrée scolaire pour la ni pete bakelasi ezali kozonga yango de kolanga esengeli ete to investir temps na biso pour na kobondela pour na bana pour na mbula o lelo pe tozalaki pe na jeune na éviter ceux qui au qui pete tous les derniers mercredis ya moi to jenaka pona bana na biso ndeko na ngai kozanga te et investis ton temps pour tes enfants ou bien ndeko o ke ozana mabota te au bon de la pona mabota yango ndeko na ngai yango nde bien aimé dans le Seigneur tous les mercredis nyonso ya mois ya septembre o ndenge tozo banda mois ya septembre et kozala consacré na rentrée scolaire pona bana tokobanda kosala ba déclaration pona bana na biso tout le monde était année scolaire ou année académique ou est à la meilleure pour la banane biso yango tina et il y a culte il y a mercredi et à la capite tout le monde a avenir meilleur et à banane biso yango pourquoi nyonso tozalaka awa na prière du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur yango de konanga yaka na prière agressive du soir yango de yaka to bondela c'est la prière à ne pas négliger, la prière à ne pas louper et la prière à ne pas manquer. Tango wana oke monde ya ténèbres banda ko sakana biso to banda ko yeba te ko bondela tozali ko sursauter na pongi bana bazali ko ganga butu ce temps là est révolu yaka poko nyonso ndekolanga ete to bondela avant ya kokende kolala po butu ezali moment ya ba ange ebele ndekolanga ba malade e koma makasi na butu batu bakufa mingi na butu yango nde yaka to bondela nzambe to senga pardon e pa na nzambe yango to tika butu na biso na maboko na nzambe po ete tolala na kimia ndekolanga mukolo nyonso ya pokwa tozalaka a me ya mukolo misatu lokola bomoni lelo boye wana nde tokaba yango totia yango singulièrement pona bana yango ndekolanga pe pona basi oyo baza na problème ya mabota pe pona batu bandeko oyo ke baza na difficulté ya kobala ete tobondela nzambe apesa solution ndekolanga tongo nyonso tozali kokutana na mystère ya tongo nangonga ya 6 heures du lundi au vendredi mais mukolo ya samedi na dimanche wana nde tokutanaka nangonga ya 5h30 ba heure nyonso nazopesa ndeko na ngai ezali heure ya Bruxelles heure ya RP ya Paris mais bandeko na Luanda bandeko na Kinshasa bandeko na Londres bolongoli 1 heure yango nde bozwi heure na bino po soki oye kozwa heure na biso okutake biso tosi tosilisi ndeko na nga yango nde samedi ya suka ya moi wana nde tozalaka na veille na biso auto-intitula 1 heure avec le Seigneur kozanga te ba communiquer nyonso koma na agenda na yo po ete obosana te ndeko na nga yango wana tous les dimanches nangonga 17h heure ya Bruxelles heure ya Paris 16h heure ya Kinshasa heure ya Luanda heure ya Londres yango nde tozali na émission parole de vie place enseignement ezali yango nde tozali koyekola epe tozali kolobela ba sujet d'actualité yango nde kolanga kozanga te mokolo nyonso ya dimanche ezali moment oyo ke tozalaka libre au vandi na kimia nyonso ozolanda bien-aimé dans le Seigneur. Na description okokuta ba coordonnées na biso soki ozali na posa na contact na biso si tu as un problème spirituel problème nyonso o etangami spirituel yango nde obengi biso ete tosunga yo na losambo pe okokuta numéro ya compte bancaire ezali wana po ete pona badon na bino pona kosoutenir mosala oyo pe pona soutien na bino ndeko na nga epe paypal pe ezali ndeko na nga bamikro ndenge tozoloba boye tokokozwa yango pamba te studio na biso ti lelo nano esili te mpona nini po ete faute ya moyen toza na bamatériel nyonso te po ete ntango mosusu tobanda komonana en image mais boye mpenza nano tozwi bamatériel nyonso te ndeko na nga sunga ezala mpona bana na yo sele mpe offrande na yo volontaire mpona bana na yo mpona année scolaire oyo ete tobondela encore une fois ndeko na nga tokomi na suka tokutani susu mercredi prochain ekozala susu spécial mercredi ya rentrée scolaire afin que tobunda afin que année ezala année meilleure pour na bana na biso au nom puissant de Jésus
tokutani lisusu mokolo alobi mpona programe ya pokwa nyonso na kombo na Yesu. Amen, 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 amen.